Oui, parce que argument ba comédien na télévision aux la bien té. Miss Nangai na Vandina Diana. Gabriel Akocha pesi bonjour. Ngana répondre Diana répondre te Gabriel. Liwanga za mystique azo akutu bato basali babona nete. Asu bango ba morne. Bongo Diana mutasali babona ne belé boy. Et na chaque da film moko na moni apesi. Azonga si Diana ngaza na problème noté. Les premiers jours bakuta na boy. Est-ce que au monde bana moko boy ba bimi le lo tuna enseigner ngo ya ninyo leta boudé mato na cha por na ya succès pas ici pechanga et pas si la bisalo si tout travail na Diana na comment peut ba film belé oyo Diana Zala te bango ba benga nga seigneur ti oba kosela nga magamuki Diana za mona lemba te nga modero na pousse ba raisonnement nga musika batakine ngai so mono ko musima mbongo zo nga classe télévision za mbeli ya minu mibale eko boma yo pe ko matisa yo. Alors ce qu'on dit qu'on maîtriser télévision té désolé. Est-ce que tu réalises qu'un jour tu es au Koufa? Au début, il y a un accident. On s'est préparé au Kendewapi. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Awana FB International Business. Biloko ekomaka peto zwaka. Ekomaka peto zwaka. Pour plus de contacts, Eh bien voilà, mesdames, messieurs, on est là avec le seigneur du théâtre congolais. Lui, c'est Modero Totokani. Il est donc là avec moi. Bonjour, Yamodé. Bonjour et merci de la reconnaissance. Pour les années belé au monde, l'air moussou, parce reconnaître en moté. Comme on lobby seigneur, bato kansa qui on dirait comme ya nzambete. Nazaka kolo ya bato pona bimisi bato belé. Alors Sengonanga zali président Lombe, Mukabela Bodo président Mbalio Sombo. Bimisa bango. Te bango babenga nga seigneur. Est-ce que au monde bana moko boye babimi le lo tuna seigneur ngo ya ninyo? Leta boudé. Mato. Et ta réaction? Non, Yesu kutu mona na nzambe babenga ke bakombe belé. Tant qu'il y a des gens ça dérange pas. Modero Totokani, Tozano Awa, sali carrière moulaï, lelo, c'est vrai, Namboko va reconnaître Abat, na pas si, mingi, soyende bat Bakoufi et dérangeaka. Et lelo, Oyo, Tozoli la Diana Makila, et mon quoi, actrice, ou petit Otika Bisso, Diana, beau travail, na épét. Si, tout travail na Diana, na comment peut ba film belé, Oyo, Diana Zala. Nga mutalakisanga Diana José de Londres mon frère Sida Bilele ye mutalakisanga Diana et na chaque da film moko na moni apesi et na comme tu na ba film père son âme vraiment tu peux moi apport na yo na carrière na si o ba koselanga magamuki Diana za mona lemba te Diana soki alobi ke modera benga nga na ba film te ndinga za na liwa ondima te nga no benga bana peza te ka kelemba na cha por na ya succès pas ici pechanga et pas si la bisalo et pas ya vide loin et pas ya pakaloui et pas ça non fiso ça été na cha na scène une fois azalaka déjà ça na ye bato on peut entendre bazala déjà pe bango mais dis-moi que nga pe na bakisi ata voilà bazalaki déjà bango. On a 3-4 films, moi Rabi Modero. Outi musika mtato mona na boye et ça la plaisir. Au moto yé na micro facile donc nana choisi au Rabi. Donc to bossa na te. Mais disparition ya Diana Makila d'abord aux gens sangonde. Jeune boy.
mais ce que tu as réalisé oh liwango aza mystique azo kutu bato basali babona nete asu bango ba morne bongo Diana mutasali babona ne belé boy donc père son âme ngongane koki so liwa Diana quelque part récemment ba polémique Fifi les kavi akuna Turquie yeboye bazali ko yokana te Gabriel babongisa na ba na en janvier awa mais moi na miss na ngai na vandina Diana Gabriel akota pesi bonjour ngana répondre Diana répondre te Gabriel zonga si Diana ngaza un problème noté les premiers jours bakuta na boy nazaki présent Diana pas bien ngabla za un problème de babongisi oh Diana oh Fifi moi je pense pas donc ils aliwa ils aura ba bébé et su Diana est-ce que ça m'a ba ba le kamba réseaux sociaux bazo luba msu mutakufi ba komi ko tonga ye lisusu oto tonga les malango wana tanga modéro na pousser ba raisonnement nga musika bat batakine ngai so mon ko musima mbongo zonga classe zonga sous classe ndé mais oui parce que argument ba comédien na télévision zo la bien té nja bat batanga té mais si ya ba lettre mais si oh si zonga classe bon pekiso ngala on a minute aussi go na oti ina sauf que na oti ko pesa coup comme si on pesa kuna ina comme professeur kuna dans beta mon coup de mémoire boye na eloko mo na sa kuna donc voilà ti bango bandimi c'est que ça va ba comédien bazon à classe ba kozwa na bona classe yango po wana eza façon ko loba keto mais ko changer ba langage na biso na télévision zambeli ya minumi balé et ko boma yo pe ko matisa yo alors soko yebi ko maîtriser télévision té désolé donc Diana Koufi to kundande ko na biso nzele za mulai mutuna mutazo kitana arena e to respecter arena ko na biso. Merci. L'hôpital de la réunion, c'était prévu quand même vendredi, mais va pousser en outil mercredi. Les temps où le moi Mickey, mais il s'est fait encore un problème. Bah producteur, modèle travaillant, bah producteur rebellé. Je peux citer bah Alpha Bokole. Major Bisalidi bah été beaucoup sous bah Toto bah et plus belé. José. Belé. Papa Liputa. Papa Liputa. Je dis. Et yep ça bah producteur n'y soit et comment soit artiste moi Koufita comme na kamo ya pasi. Neti bah pesi na bon Congo. Bo beba na bango to ndenge nini. Pour na surtout na cas Diana producteur mon côté à réagir jusque là. Non Major à réagir alors. Seulement Major, après ça se passe que ça. Bah producteur nyons sur travail na bango. Major à réagir, nous féliciter Douche Kapanga, nous féliciter Douche Kapanga. Oyo asali penza et loro moko ya monene c'est-à-dire atindi cercueil, atindi monga cercueil, nzamba pambolaye. Douche Kapanga vraiment merci. Merci na bandeko nyonso. José de Londres aussi. José de Londres, Sida Bilele, merci beaucoup mon frère. Donc yoku tozara awa na kati ya motema. Donc merci pe na bandeko nyonso oyo bazomona ke ndeko akufi na chata oyo po esunga ye na matanga balela ye na honneur. Merci na bango. So ba producteur wana msusu ba koya to ndembo ata mto koyi pe na matango ko. Tobeta biso mazo msusu le internet e bimat ba producteur bazala mongo susté. Ata to inviter bango. Ya modé yo au travail ba producteur rebellé. Et belé c'est-à-dire série wana ba producteur ba film batu oyo ya Congo ba. Ouais donc Rabi ngai vraiment nazo flatter oté. Oza parmi ba pandi sango oyo ya mayele. Merci. Oyo penda ya mayele polémique na na plateau ezalaka po yeba vérité ya likambo moko boye songolo ezate po chat des autres umela na PCP merci na pasteur de la foi Jean-Paul Mayata mon pasteur ayebi combien de fois que je le respecte et asala minene na vinanga spirituellement donc il écoute na robo sanate vraiment ba salutation na ye liwa ya Diana et tchaba comédie trouble été plutôt été abiso moni lelo oyo tuninga kotanga bible été tuninga ka kene batangela rabiso bible zo biso que ça na problème na muninga il faut bongisa na ye pour que no chama bonza. Est-ce que tu réalises que un jour tu okufa oyebi liwano te so que accident
on s'est préparé au Kende Wapi. L'Ifelo existe 1000 ans de souffrance. Au liate au Koufate 1000 ans. Au Zik au Koufate 1000 ans. Quelle souffrance! Tout bon samité manabiso, tenons-nous la main dans la main. Tout bimisa Arona Ghetto, Talaba Sénégalais, ba Ivoirien, ba Nigeria. Biso bango tout grand maître Titengesal. Biso ba kolo héritage. Mato. Donc natala ba couple ba WhatsApp. Bele. Moussa no monim. Moussa la biso ezali ke batungela biso ba indice cinématographie, ba espace ya tournage. Tenons la main dans la main, to belela. Excès de go belela. Bibezo sa biso ke soki mutu asala ali atekaka masanga. Yo ko betele porte na 2h du matin lobi ke na sala lali. Dérangement pe ko la musae. To telema to belela gouvernement to belela. Mato. Merci beaucoup. Natak faut un festin que to chité na biso et Yepsabiso au bini pour le bota Diana et puis surtout pour na bana. Le plus attristé, bana na biso bazali. Nzamba sunga bango, nzamba sunga libota wana ba kolisa bana na penza na nzela botosi pe ko banga nzambe. Bongo groupe Académie des Stars. Toujours pepele awa peso moninga isika na répétaka wana alliance. C'est une école. Nga bana na TV na mona atosala te ya kabalaksa batna ina. On considère un troupe de théâtre une école. Est-ce que vous avez un formateur? Je dirais bien ça va formateur, le roi va Gesho. Gesho ça outil classe aïe singabi. Praise. Maramoye ça se batang si on en classe lelo. Donc il n'a pas de royaume de ciel. Merci ma bangeza. Baebi la boka bango ya papito kindudi izedoko vina ngai occasion ya bobo bokole alpha bokole master nanga gigi bokole mon conseiller privé aimé puto engambe arme automatique boss Gisile Musese. Merci beaucoup, Modero Totokani. Merci. Et pas ma même Eline Zemba, Motema tous Pepele Ambetolo, Jean-Didier Motonakolo, merci Panayo. Merci beaucoup, Fiston Bastien de FB International, Agence Assure. Merci, Angèle Kinkela, Junior Boïka, Motema Angèle, Junior Boïka, merci Panayo. Merci, Christian. Christian, depuis, il y a l'Amboranini, na Chypre. Christian depuis Chypre, merci Epanayo et merci beaucoup na balanyo sur Kilongo TV bo sepela na biso et tokuta mbasi ma numéro ya sika Kilongo TV. Papa, on est sénégalais. Oh, kasi na kani ya Mais on continue suki. Papa, on a continue suki. Oh, papa continue suki. c'est na défis. On continue suki. On va comme si na bani papa. On continue suki na bani. Go, prends la yo. On a suki na papa. Continue suki. On fonda suki. On continue suki na la koni. Papa, on fonda suki. Qualité maman. Oh. Mama, akati osuki ndenge nini? Osalili produit nini? Mama na ngai, tala produit asali. Zazu, produit ya kala. Basali la damo susuti. Et quand il suki ekomi ngai, na sala ko suki, na kata osuki. Non, katanga suki de papa. Ah, tanti, j'ai une fille au point où le lebi pour dire la suki. Donc quand musinga, nga suki na wana yaka awa kala, bakata nga suki te. Tala nga depuis na koma na suki bele tala. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes.
Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la basuki na biso. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, Aouza Bizoko Tozane, Maringa Septande. Marina Septande, c'est là, j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Nakasavubu, elle sait que c'est Nakasavubu. Saba Sosa na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business, Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. Agence Assis. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné. Ebele. Mikolo, solingi osabone, obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobetobe, bokotobe na YouTube, bobetobe Kilongo TV. Po Kilongo TV, bokomona maijane. Oh Kilongo TV, oh. Kilongo TV, sene moko ebotami. Kilongo TV, bokomona makambo ya minene mpo yasa kabaviko le kabatinyaso. Kilongo TV.